radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Mon pays, ma patrie. Back again, alongside Nanong in the back here. Reggie's the picture, and then wine. Plus, we don't stop, we don't quit, we don't stop. Yeah, wait your team. Mon pays, ma patrie, animé par Zambala, Joachim, soyez toujours branchés, vous connectez sur la www, Radio-Télévision Lisolo. Ah ouais. Oh boy, membulu small. Etikesi pantalon apantengage. Don't venture one. Gamno, engine no. Mitiasu enkoja enkoye. My check alignment change oil. Mechanic gauge enkoye. From here to Sarum, when you cheer my chair anchor 2 hours. Mitiasu 4 hours. Yeah, just tell me do that. I'm a gun on the crane. I'm a gun. Money veggies no koye. I'm who brass off and brass when I'm a U10. Never born who no cross who koye. Radio-Télévision Lisolo. On va gâter le coin, Kiobet, on y va. Mon pays, ma patrie, animé par Zambala, Joachim. Soyez toujours branchés et connectés sur la www. Radio-Télévision Lisolo. Mon pays, ma patrie, animé par Zambala, Joachim. Radio-Télévision Lisolo. Mon pays, ma patrie. Radio-Télévision Lisolo. Mon pays, ma patrie. Eboto bandeko na ngai nyonso bozali kolanda 3 fois www.radiolisolo.com. Eboto bandeko nyonso bovandi partout dans le monde, tozali en plein été awa na États-Unis mo ezali makasi pe bisika nyonso presque partout au monde ta ezali kitoko pona bandeko bako kolia bakambi na bango na libanda ya bandaku bako kape kosepela na ndenge moi ezali kobeta biso parce que na mikili ya mpoto toyebi combien moi ezalaka ntalo kasi ndenge nini toyi kosepela kolia bakabri komela pe ko se réjouir vie na tango bandeko na biso bazali torturer bazali kokufa makila ezali kotanga na mboka ndenge nini toyi kosepela ndenge nini toyi komela pe masanga wana ezali koleka na gorge na biso na tango tosili koyeba ete mama Kongo mboka na biso ya ntalo mboka na biso oyo mokili nyonso ezali kolula bongo mboka yango ezali kokende na kokufa likolo ya un petit groupe de gens seulement bazali ko se réjouir na bomengo nyonso ya Congo. Ndenge nini tokoyi kosala ka bafeti ndenge nini tokoyi kosepela koloba ete mo ezali kitoko journée ezali kitoko na tangu na minute oyo de millions et de millions ya bandeko na biso na este bazangi place ya kolala na tangu basufraki pona construire bandako na bango na mabele oyo bakoko na bango batikela bango nde yango wana
bokoki ko sentir ete pression chaque jour ezali ka komata kati na ba esprit ya bana ya Congo. Bokoki toujours ko sentir ete mutu moko azali suko seka azali te, mutu moko azali ko se sentir à l'aise azali te kati na nation congolaise, sauf soko azali anti-congolais, sauf ceux qui ozana pe mwana ya Congo te, alors wana nde ozali ko joindre batuchi rwandais oyo bamesana bango vivre na se ya masanga ya vin rouge qui est le sang humain, ba carnivore, ba carnassier. Sauf ceux qui mutunde okojonaka équipe ya batu ya boye wana nde okosepela na journée lelo yo. Mais moi à vous dire la vérité, ba oyo boyebi ngai, boyebi voix na ngai, boyebi pe comment nazalaka très actif na ba émission na salaka, vous pouvez bien le sentir et que nazali na colère. Voix na ngai pe ezali ndenge ekozalaka te. S'il faut que prier, ba prier ezali ka ko se multiplier. S'il faut que jeûner, ba jeûner ezaka ko se multiplier. S'il faut que bela nzambe oyo ngana ko belaka nazali ko zanga ko zane musika te. Na ndenge pe to mesana ko bana libanda ko kende ko sepesa bana par-ci par-là mingi kati na biso ba programme ebele to kati yango parce que comment to se réjouir na mboka na biso na tango mboka za na pasi et comment ko loba ete ngana za na bien awa na poto soki réellement ozali un congolais biloko ya boye pasi to zali dango ezali lokola pasi oyo mwana asili ko bungisa mama na ye. Émission ya mpoko ya lelo yo pona attention ba o basili ko yeba ngai déjà pour beaucoup d'années. Je suis un animateur, j'anime une émission live dans mokili ya Kisantu, na bas Congo, dans le Congo. Ba télémélangai, précisément ba pasteur, ba église, ba yebi comment na sukuma bango na ba émission na la vérité. Comment na kebisa ba to ba de kona YouTube ko ne kotala ba mbula ebele, ba biloko na tiawana mingi batala kayango te, mingi batala kayango. Mais ba oyo basila kolanda ba émission na ngai d'une manière ou d'une autre ba koyi koyeba ete na finga maki mingi e na data lelo na mona kasusu ko finga mamoko te ba remarque moko te. C'est parce que nazali parmi ba oyo il faut na kumbisa nzambe ete na kebisa ki danger na Congo na makambo etali destruction ya Congo oyo église to ba santu to ba oyo ba kondimaka na Jésus ba ko provoquer pour 5 ans. Émission na ngai ya kosala programme on ezaki pour 7 ans na décembre ya 2011 bo kende ko revoir nakata ba programme nyonso banda na Congo balukelanga makambo ya tro na bata aner balukelanga makambo ya tro na bata province ya ba Congo nakata ba émission nanga et j'ai continué ko joindre bande ko na diaspora nakati na mouvement na biso ya ba combattant pona ko continuer ko soutenir ete biso nyonso foto fongola misu pona mboka ya Congo eza ko kende. Alors chaque section ya tauna yaka na public ezalaka na mission na yango to na objectif na yango. Ba oyo tokoye ko zala connecté toujours na ba radio bokomona ete na 2011 na fin tozalaki mingi kolite na makambo etali patriotisme makambo etali ba campagne si bien que mi kat na biso tozalaki na biso pe averti toyebaki na biso pe déjà ete ba campagne oyo ekosuka na place oyo tosukeli mais tozali banzambe te po toyeba nyonso Bible pe confirmer ete ndambu kaka ezali prophétiser toyebaka pe ndambu makambo ebele toyebi yango te. Voilà pourquoi to se réservaka avec koloba makambo avec trop de précision comme si tozali banzambe mais toloba kaka na oyo toyi kopesa message na tango pe ba élection esili to changer pe ba maloba na biso na ndenge mususu esiko ekomi okende ku sur base ya ba actualité du jour ba émission ezali sous stable te na biso nyonso na ba radio nyonso so eza sous stable te elingi koloba ete c'est difficile pour mutu ko kosala émission en fonction ya na koloba nini semaine prochaine na koloba nini lobby ba émission ekomi okende ku sur ku ndenge ba adage na biso elobaka ete olingi ko boma nyoka landisa nzete mbango pa raison tozape kokena ba émission oyo ya ku sur ku elingi koloba ete chaque fois situation eleki na Congo tokolobela pe yango immédiatement pour ezwa soutan ya kozwa effecté na ndenge ba politiciens congolais to assister yango bien batikelaki koboma nyoka avec baku intermittent donc bakobeta nanu ku bazeli ku dalata nyoka za koswaka bato elingi koloba ete bato nyonso pe perde baye na retard batante kobeta nyoka oyo nzete ku sur ku parce que bayebaki na bango déjà comment le pays était vendu pour toutes ces années
parce que bayeba ki na bango comment manipulation ya PPRD na ba gouvernement oyo bazalaki ko diriger mboka depuis bambula nyonso uti koleka bayebi na ba complicité nini wana ezalaki koleka kuna na est ti na ville ya Kinshasa mais ba se réserva ki na ba wana ko beta nzete coup sur coup biso si bien que tozangi ba signature si bien que tozali ba na minoko oyo ezanga minoko pour ne pas parler na kati ya parlement mais tosala ki effort na biso pona okebisa bambuti ya parlement ba sénateur oyo na yebi kutu ba kombo na bango te sino ke bureau ya Sénat faut ko brûler yango sénateur congolais n'existe même pas puisque na ba désordre nyonso eleki na Congo. Moi personnellement en tant que fils du pays aucun jour na yoka ba sénateur na biso ba se regrouper ba za 101 soki 105 wana qui va se regrouper pour appeler biso un peu ba analyse sur la situation politico ya Congo na ta ba élection après élection. Aucun jour na yoka président Aseni Kenga Dondo a regroupé ba sénateur et puis toyoki bango ba yempe publiquement pour nous dire un mot. Sinon que na bureau oyo partant, na bureau oyo eye, tina data lelo, ce sont les mêmes sénateurs qui sont là. Aucun jour toyoka bango ba ya kobima. Sinon que so na sali si test na minutes oyo Congolais nyonso apesanga un peu combo ne fisika 5 sénateurs congolais qui existent depuis l'an 2006 et ben échec kozala terrible awa. C'est pour vous dire que ce sont des bababa, ce sont des corrompus, ce sont des hommes à chasser du pays, ce sont des hommes qui ne font rien apparemment jusqu'à aujourd'hui. Rôle et fonction un sénateur au Congo sauf bino bokoyi koya ko edenga koyeba ezali vraiment nini. Émission ya poko leloyo pona ba oyo bazaka ba camarades na ngai na Skype bosili koyeba déjà été na kolobela les animaux malades de la peste. Kati na yango mot clé to phrase oyo ezaka clé na kati koyoka la raison du plus fort est toujours la meilleure. Mingi bokoloba pona nini mikolo mbuta aza koyela biso mingi ba fable, aza koyela biso ba histoire, aza koyela biso makambo ndenge na ndenge. Je le reprends encore, je suis un Nekongo nakoli na ba village ya mike ba ville ya mike na chef tout autour ya chemin de fer ya ba Congo. Nakolaki na culture oyo tozalaki éduqué na bambuta na biso à travers ma CC, à travers ba histoire. Na ba histoire na bokoko na biso, c'est la même chose que na ba classe pe, ba pesa ki biso pe ba fable na ba histoire ya ndenge na ndenge. Mais ma plus grande surprise tango na koli na eko mona ete ba histoire mingi oyo ba Jean Lafontaine batia, ba Jean-Jacques Le Rousseau, ba Mbuta Igo. Bien après, kaka mikolo na comprendre qu'ils étaient des activistes, des politiciens dans les maquisards, dans les maquis, bazalaki na exil, netika rangai na yo toza dans la diaspora. Bazalaki ko koma makambo oyo ngana za koyeba tenzo kande il s'agissait seulement de la politique. Parce que bakoye ko loba visa te, ba itzaki sagesse tango ba plume, pona ko koma indirectement parce que il fallait ba protéger pe ba vie na bango, ndenge toza ko monaka bato ebele olobi bakati yo kingo. Bamakambo Kabila zali kosala na bale kabiliste, il n'y a aucune différence entre la Révolution française, la République française, na 17e, 16e siècle, 18e siècle. Bazala eko boma ba opposition nyonso, tout opposant était tué. Biloko oyo, il n'y a aucune différence avec les kabilistes ba mende, ba tutu, ba minyaku, ndenge ba vandi kuna baza kosalaka. C'est la même game ndenge balobaka na anglais, zali je moko kaka bazali kosala. Alors tant bazali ko koma sokoza imprudent okotanga ya kokaka okokanisa ete sana oka histoire ba komi. Mais c'est à moi de partager avec vous bande konanga ete les animaux malades de la peste les loyo to quoi prendre ete ezalaki simplement une politique babwa kela ki yango batu oyo bazalaki na pouvoir. Et to comparer yango ndenge to salaki la chef de M. Segen. Tokoyeba pe comment na lobela ki pe lisusu Alibaba et les 40 voleurs mingi boyeba ki te comment na kokumbela yango mais na suka tomona ki était les 40 voleurs ba Alibaba ce sont des politiciens congolais na manœuvre comment ba koyiko sauter il faut que par sagesse les animaux malades de la peste et koti kozala pona yote mais soko zali mwana Congo okosala attention na koyeba comment na kokumbela émission oyo et puis soki okokota pe okoti na yo parce que to komi na last sapa qui est douleur d'enfantement sikoyo na dernière minute oyo Congo ezali ko traverser yango ezali komona ete ba tension na biso ekomi ya komata
mitema na biso eza susu calme te, sauf soko landaka na ba situation ya Congo te, mais soko landaka ko situation ya Congo ko comprendre et pe ko accepter que to komi na ba dernière minute ya douleur d'enfantement. Ba mama ba yebi soki mwana sali 9 mois bongo akomi à terme, ba douleur ya bansongo cordon umbilical soki ni ko kata na koma ezalelaka. Oui, Congo tozo ko atteindre ba dernière minute ya douleur d'enfantement, il y aura trop d'événements oyo ekoleka. Pourquoi trop d'événements ekoleka? Parce que premier signe na kopesa bino ezali soni ya PPRD, ezali makambo PPRD azo tenter siko kolamba mana peuple po loba ete peuple na ye PPRD mutateki mboka bakomi na bango mutu moko na makambo tali trouble ezali koleka na est, trouble oyo bayebaki me bazosala semblant ya kosala neti kaka bayebi te. Trouble oyo soni na bango ezali te, bango ba provokaki yango, sinon que son membre pe to kolobela yango awa oyo mutu nyonso akomi kolobela. Alors po basalir maboko na bango eza plein de sang, balingi balamba na balamba na peuple nde yango to kolobela awa pe to koyeba position na bango na kati ya les animaux malades de la peste soki ezaleli ndenge nini. Mais en attendant po to koba na émission oyo na ko tenter ko insister ete soki ministre ya communication na ba décision rapide o auti ko zopona ko protéger la communauté Tutsi des privilégiés du Congo. Soki baza na besoin protection na bango yango wana za ko lenga ko piata makolo na bango. C'est à moi de vous informer avant émission oyo ebanda ete mende foye ba pe ete ngai pe naza na besoin protection wana. Soki azali na partialité pour ko tenter ko protéger la petite communauté Tutsi étrangère au Congo, il faut être un collègue mabele na Kasai, un collègue mabele na Kindu, un collègue mabele na Banyema, Bisika Nyonso kuna na Est, azape na besoin de privilège, azape na besoin de prestige, azape na besoin de protection et protection na tokoyeba soki mende azape ko pesaka yango na bana ya Congo. Awa déjà naza ko kebisa bino ete soki pe ministre de l'intérieur ndenga uti ko bima na carapace na ye. Qui nanto mona ye abima na carapace te. Menatanga moni un petit groupe de Tutsi basali marche na bango lengeli bango. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Azo bate la bango to moni e balati ba costume moko ko protéger bango. Pourquoi? Parce que ce sont les prestigieux bango bamfumuntoto bango ba les seigneurs de cette terre tikato bate la bango. Oui, soki bozana besoin ko batela ka batu oyo parce que yo zali ministre intérieur tika yo yeba ete ba fils bantu bankolo ya Congo ba fils Hutu soki tozala na bango na kata Congo, ba fils ya pygmée soki tozala na bango na Congo, ba fils ya batu nyonso ko yeba na ba tribu na biso ndenge zali répartis selon constitution na biso. Tikato yeba ete biso pe tozana besoin ya protection wana et que on n'a jamais vu un ministre de l'intérieur congolais aya ko bipa noki na balabala makambo yango to ko débattre awa. C'est très lamentable pour la komona ete police, la même police oyo etila biso ba robot na balabala ko bomba biso ko tiela biso ba gaz lacrymogène. La même police, il fallait escorter un petit groupe de prestigieux Tutsi rwandais na babalabala dans les rues de Kinshasa. Mais toko débattre yango. Ce qui est grave encore, un fils du pays soka koyoko no kosenga permission et pas ya André Kimbuta pour être ako sala marche na ye. Marche pacifique. Le même André Kimbuta et kozwa biso ba semaine na ba mois. Ou sinon que réceptant et bima rejet total. Mais sauf yo muto yebi information yango okoya un peu awa ko aider biso ko yeba soki réellement les Tutsi rwandais en moins de 24 heures bakendaki na hôtel de ville koya ko senga permission selon les normes administratives ya gouvernement provincial ya Kinshasa et mutu faut à introduire demande na ya marche, demande na ya sitting au moins 24 heures, soit 2 jours, peut-être 48 heures, si je ne me trompe pas, parce que je me demande bien ce qui va tout Rwandais oyo, ce qui demande na bango pe et croiser tant oyo préalable pour être bakwa kozwa réquisition na permission na kosala marche na bango pendant que oya biso
tokokotisaka yango na ndenge ya ba protection ya ndenge ya ba chrétien ya ndenge ya ba mama na biso ya ndenge mais ezwa rejet pour être André Kimbuta ako garantir bango à moins de 24 heures du temps que oui bino bale fumuntoto bino bale prestiger tout Rwandais. Vous avez ma permission, vous avez ma garantie. Bokende na balabala bosala marche na bino pacifique paisiblement. Biloko tokoyeba yango potoyeba ete partialité ya gouvernement congolais entre bakombo on apesi bino mende André Kimbuta ce qui réellement babiloko oyo et suivre ba norme oyo ya normal ou bien ezali babiloko moko l'impartialité ou bien partialité. Pona bandeko bazana difficulté à comprendre qu'est-ce que signifie partialité. Un juge doit être impartial. Donc, on a parti pris mon côté. Faut yoka na gauche, faut yoka na droite. Même si na gauche, ezali mama na yo, oza kotala yete. Même si na droite, ezali ennemi na yo, oza kotala te. Mais okei kaka sur base ya mpoke oyo ekiti na table ya parquet pe okati makabona katikati sans que oza na compromis du côté gauche, du côté droite. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'impartialité. Mais awa tozako continuer mpoke na biso pona ko yebisa bino ete na pesi bino deja babule oyo tokolobela en addition ya bakombo na pesi bino na kobakisa lisusu kombo ya Boshab parce que tomoni Boshab place basali réunion na bango ya PPRD, un homme qui vient de découvrir à elongo na biso avec trop de farce, avec trop d'hypocrisie. Que yepe lelo kaka aza ko découvrir manipulation o ezali koleka na est aye ko tenter ko sokola makolo na ye pona ko yebisa biso ete oh ya solo to telemela babiloko est to telemela communauté Tutsi et puis après quelques minutes seulement to ye komona le même Boshab na yebi nanga ete alati tenia ba M23 o ya chocolat parce que toza ko surveiller ke ba mouvement nyonso wana na moya makasi double chemise na moya makasi ba collant bien fermé ba bouton ti na kingo paya koloba ete o tozali ko sympathiser avec les Tutsi rwandais. Pardon de ce que j'avais dit, pardon de ce que nous les PPRD nous avons dit. Oh vous les prestigieux Tutsi congolais, excusez-nous, to dingite bato ba attaquer bino, to dingite bato ba sala bino boye. Mais comparez cette communauté de troubles faiteurs qu'ils sont, comparez nombre na bango, comparez nombre ba mama na biso bazali ko kufa, comparez dégâts ezali ko leka na mboka na biso. À combien plus de raisons oyo Boshab il faut se permettre maloba oyo abimisi qui mai et sopanja mabele oza mobali betatolo advienne que pourra. Posons après quelques heures pour ya koloba ete je demande pardon. Yo zali nani pour que ne kobimisa maloba en fonction ya peuple, maloba oyo elambani na peuple, maloba oyo bimite zaili kofi au moins te olingo récupérer fi moi un point na yo parce que 15 jours sala un point na yo na kati na société civile. Et puis na yebi na ngate soki ba Tutsi ba lambi yo soki ba sali nini comme vous êtes habitués à être corrompus et sodomisés. Pozo nga sumbango bango na télévision nationale pour ya ko confirmer te o ba Tutsi rwandais pardonnez-nous. Oh les Tutsi rwandais makambo oyo yango tokolobela. Mais je rentrerai encore na main de temps na kosala balayage na pona koloba ete combien lamentable ezali pona koya komona ete un ministre oyo azana ba fonctionnaire très limité aya kolongola mutu oyo azali soit PDG soit responsable ya chaîne nationale ya télévision congolaise pour ya kozwa décision en moins d'une minute parce que au moni émission oyo ba toucher les intouchables Tutsi congolais pour ya koloba ete ale tie deshi na longo yo na poste na musala na révoquer yo oyebi combien de temps ezwaka po mutu akoma responsable ya chaîne na télévision RTNC oyebi combien de dossiers ezwamaka po ye akwa okoma na poste wana po yo na minute moko ka likolo ba toucher les intouchables baba dia kwao de meurtriers de Tutsi oyo lobi ba pesi ordre na avion ya papa Tshisekedi ezala na mapata ekita na mabele teti. C'est ça très bien toi Mende lelo likolo ka balobeli bango
oya koloba ete na télévision on a kangi chef ango na télévision wale na bimisi mutwana na révoqué yo en moins d'une minute oza kozwa une série de décisions sans conseil ministériel biloko boye tokolobela yango po toyeba autorité ya mende soki ezali okende au-delà te mais surtout tokoyeba soki oyo ezali provocation te kati na émission oyo mais na prometaki bino tokolobela les animaux malades de la peste na banza bomoni déjà anglais na kokupela émission oyo avant na kota na mpoke na ngai